plainte ezaki faire ye moko avant bakende bunya ye moko mutu bumba avant bakende bumba ye moko mutu ayaki kofunda nga bando tunonga ba question bateli nga image ke oyebi ke nga bino nga na bande koloba na feri neti na musique ya mboka oyo nga na yebi artiste kombo feri te oyo yebi feri te bande na intimidation na bino na yebi ete d'ailleurs c'est comme ya boy il faut mutu afundi nga to sala confortation nga na ye magistrat bimili banda ke abengi feri o feri abi aroya lobby ba avocat oyo orchestre tindela nga ba bisinga pe bon zala calme ba mekyo senga bango ke il faut tozonga na client toroya lobby balingi te na koti pe na kasho na lali basombeli nga ba ji bilo na nga olia e komi lobby kila baksa e na tongo na maître gege batika ngai te ba Charlie paka batutu bayaki mais ba on ba noza la mingi libanda e komi ba epe tongo to bandi ko zela faire to bando zela faire a komi parquet ba 17h45 ba yo bimisanga na kasho to ba bimisanga kasho pa ba avocat ba bisinga ke ndenge o banai ko loba liboso ko banga te faire aye bozo samba nayi na koti pe na bureau faire azalaki faire afandi na avocat na ye ngai pe na des avocats na ngai to bandi procès magistrat ye moko abandi susu bonjour monsieur Hervé Gola Bataring bonjour bon okangisi monsieur Paka Junior po na nini yabi afinga kinga afingi na leki na ngana mama na nga tango bazongiseli nga parole na obi na osamba ndenge nini nani afunda kinga ngana yebi ke boyebi singa ke fere mutu afunda kinga mais oyo ngana yoki magistrat bimisi na munoko monsieur Hervé Gola Bataring mais siko seke mutu afundi nga eza Hervé Gola po bino boyebi singa fere na munoko na ngai na tikala jamais ko sala émission na loba kombo ya Hervé Gola Bataring ngana lobaka fere na yebi ke ezali griffe ya ba italien Jafra ko fere tolali kote wana bon bateli sous émission est-ce que ndenge olobaki awa ke alia mutugi Gola ngabino na yebi te soki yazalaka na leki kombo gigola mais na monaka matanga ya artiste po za artiste congolais comme on a Hervé Gola Bataring na lingaka ye depuis 1995 na yebi leki na ya kufaki kombo na ye Guy Olungu kombo na ye Guy Gola te kombo na ye Guy Olungu magistrat zonge pa feri abi leki na yo wana o akufaki kombo na ye zalaki nani fera fandinye moyen zonga pe Guy Olungu ezate afandinye pona oloba boye fere n'est pas intelligent afandinye ba eli susu na question o nga na lobaki ke ye abimana mama na ye ngabino ngana banaye koloba na fere journaliste mutu alobaki yango po ngana alobaki kake adoba mama na ebisi journaliste na ebisi magistrat yo za mayele plus que ngana ye adoba mama veut dire quoi ba pesi sous faire parole faire oloba non yeso ki asali yango pour réputation na ye na famille et baby yango il fallait normalement akangisa ngai abandana ngapo batu mususu ba répéter lisusu te magistrat zongiseli ngai loba ngabi oh ngana na problème na été artiste na mona ka na TV na yebi été mais na yoka kombo na nga deux fois na album na ye et comment qui pas na ndenge ni magistrat zongeli abi mais c'est faire mais c'est Hervé Gola obwaka garçon oyo na album na yo ndenge nini o ezaka ndeto ye marato mona ba papier nga bisie mais ezaka payant nani yango afutela inga po ye abwaka nga po nga na pesa mbongo te to ye côté na magistrat déjà ça qui na part na bango po pesa magistrat $3000 mbongo ba financer pour na kine prison et ko ya ke to komi na suka batune dernière parole na ye ya bi dernière parole na ezali l'état asala musala nango batuni nga dernière parole nanga ngabi l'état a osala musala nini pour l'état za musala osala entre nga na yete parce que ya zali monsieur Hervé Bataring Gola Bataring ngai o na lobaka na ye ezali monsieur Ferry ni Gola ezali monsieur Ferry donc na moni loko l'état a osala te magistrat katilika mwana ka abungu alobi na nga IOAT alobi na IOAT to telemi ya kende nga balobi na nga nazonga na kasho ba avocat na ngai batikali wana
magistrat bimisi ye nde bakendaki na avocat na ye azongi batikali basoli na bavocat na nga babiki toza na besoin mutu na biso azwa liberté akende avocat na magistrat lobi eloko te afandi Yapaka, excuse pardon s'il vous plaît, FM pardon, Yapaka. Longo la vidéo, tiens normal, longo la vidéo. Tiens normal. Yeah. Komi kila tuni bon nani oyo akangi wono tozana besoin to ye baka kila yo bimisa $10 apesi bango babi mutu a porter plainte ezali Ferregola kila bisinga za calme tokota na kati magistrat na bango pa ekoya tokoti na kati wana mais c'est pas ka bonjour oyebi po ani oye anga bina ebite mutu afundi awa monsieur Ferre na si bon na yebi monsieur Ferre te bafungoli pe farde mutu na eko porter nga plainte ezaki Ferre ye moko ava bakende bunya ye moko mutu bumba ava bakende bumba ye moko mutu ayaki kofunda nga bando tuno nga ba question bateli nga image ke oyebi ke nga bino nga na bande koloba na Ferre neti na musique ya mboka oyo nga na yebi artiste kombo Ferre te oyo yebi Ferre te bande na intimidation na bino na yebi ete d'ailleurs c'est comme ya boy il faut mutu afundi nga to sala confortation nga na ye